Masolo na biso la famille. Lelo toye na histoire moko sango ya pasi. Histoire moko bandeko na nga moi personnellement esalaki nga pasi. Kolala kolamuka na ba histoire, kolala kolamuka na makambo. Eza na ndeko moko oyo abengaki biso, abetelanga lisolo ya dossier ndenge esalamaki. En tout cas, en tant que mutu nazwaki pe temps ya koanalyser, ya koétudier. En tout cas, esalaki nga pasi ya makasi. Yango na lobaki na ya koexpliquer bino pour que na biso na bino ensemble toyebaka ndenge nini ya kobatelaka surtout futur na biso. Dossier pe histoire ya ndeko na biso eza ndeko na biso moko na kombo ya Gracia. Gracia wana ka ndenge ezalaka asalaki voyage na ye akendaki Canada. Na kokende Canada akendaki koluka vie. Azalaki epa na bango batiaki ye zemi, kotia ye zemi la famille. Abotaki mwana na ya liboso atie kokende Canada. Tango atie kokende Canada koluka vie ayaki kokutana na mobali moko. Tango bakutani na mobali kuna ka ndenge ezalaka mobali yango pe alingaki ye balingani me mobali alobi comme naza pe na ba moyen malunga te moyen na bala yo ezate tokoki koluwe na biso ndako na biso to bandaka ko vivre ensemble. Bakomi na bango ko vivre ensemble na ndenge ayaki kozwa zemi. Tango aye kozwa zemi wana na kozwa zemi aye kobota. Bazo continuer ko vivre kana mobali, bazo vivre bolingo bino boko boyebika makambo ya libala, makambo bolingo ezala kaka mosusu bokoswani, mosusu bobebani, mosusu emati, mosusu ekiti. Malgré cela en tout cas babandaki na bango kaka ko vivre na ko bunda kaka. Zamba ye kosunga lisusu aye kozwa zemi lisusu ya mwana na ye ya misato o ezaki mwana mobali. En tout cas aye kobota. Tango aye kobota aye ko proposer chéri na ye ke ndenge toza boye kasi nabengisa pe mwana na ngai ya liboso awa na Canada comme ezalaka epa na biso epa na bango ezalaka wapi na Gabon. Alors mobali pa ndimi alobi pas de problème basaleli pe mwana makambo nyonso ka ndenge ekendaka makambo nyonso basali ba passeport ba visa eye kosala ke mwana mwasi plutôt mwana ye ko rejoindre bango na Canada. Akomi na bana 3 na Canada bakomi ko vivre mwa matata eye kokota na couple na bango dans na relation na ye. Matata moko ya kosakana te. Mobali akomi na présence abana sifo ke abeta akobeta. Sifo ke afinga akofinga. Donc matata moko la fille atikala na ye ko comprendre te. Matata ngo eutaka wapi? Matata ngo ezokendaka wapi? Matata ngo eza nini? Fille azo comprenaka te. Jusqu'à ce que jour moko ka ndenge ezalaka aye kozwaka appel baye kobenga ye. Tango aye kozwa appel babengi ye numéro moko inconnu. Aye koyamba nde baye koyebisa ye ke non oyebi nini mobali na yo aza na hotel. Aza na hotel azosala kuna nini? La famille bapesi ye na kombo ya hotel yango bapesi ye na chambre mobali azalaki. Nde la fille akie kuna na hotel atuni na réception kombo ya mobali na ye epi alobi ke aza na chambre kingani batali balobi oui mutu kombo zoloba aza kuna me aza na mwasi moko boye kombo na ye Armandine. La famille Armandine wana aza nani? Armandine aza bongo pire copine na ye. Epi Armandine wana azalaka mwasi ya libala. Armandine aza mwasi penza babala. Ye kutu babala ki ye te zalaki kaka ki chéri me bazo vanda na bango ndako moko. La famille nde sikoyo la fille asengi bango ke moyen na mona bango ezali po bango nde babengisanga. Nde réceptionniste pa alobi pas de problème comme ça tokende kuna biso nyonso na tokende kotoke. Nde bakie na porte bakomi kuna batoke ka boye mbala moko mobala bimi alataki esui. La famille nde mwasi akoti aye kokota nzoka mobali na batan o nyonso abimaka na pire copine na ye. Bo mona makambo la famille ba pire copine o bozalaka na bango naza na pire copine na nga naza na ba chéri na nga naza na camarade na nga ya motema
eza na bacamarade mosusu oyo diable atindelaka bato, eza na bacamarade mosusu la famille oyo mpenza diable atindelaka bantu. Nde ndeko na biso Grace ya leli alobi ata yo moko eske esalemaka nga kutu nazo souffrir na libala oyo babala nga na famille na nga oyo nauta bandeko na nga nyonso batikala kobala bango te, ezalaka kaka yayaka tovanda biso tokomaki ntina baprojet ya libala me ondimi oyo banda kobimaka na mobali na nga likolo nango nga ekomi matata na ndako ya libala nazoya mpe kobetelaka yo lisolo me yo pesa nga ka conseil blimisa na yo biloko okende mobali oyo akonsideraka yo te nzoko oyebi ke obimaka na mobali yango. En tout cas la fille asilikaki ntango aye kozonga ndako mobali mpe aye ayebisi alobi soki kaka omeki kosala la fille eloko moko nakoboma yo arepetele eka bongo. Nde la fille amonaki kaka malamu na vanda nga moko. Fille aye kobimisa biloko bavalise na ye ake kovanda na place moko ya ndeko moko na église. Ndeko moko bapriaka na église moko ndeko wana pesi ye kaka pièce moko ya moke nde aye kotala ke naza na bana misatu na kobanda kosouffrir pamba comme ça nazongisaka bana na Gabon. Nde la fille Grace aye kozongisa bandeko na nga saleli bana balisi passé nde bana baye kozonga Canada akendaki penza na bana kotika bango comme ye déjà zaki na mokanda ya bien akendaki kotika penza bana na Canada epai ya grand-père na bango atiki bana ye aye kozonga na Canada. Tango aye kozonga mutu aliboso abengaki ezaki mobali o na baye konini koyebisanga ko informer kanga kaki no ozongi. La fille pa lobi wi na zongi o moyen tozonga na kasi ezali yo ya kozonga ka na ndako. La fille pa lobi na zonga na ndako na ozonga na nga kuna te. Mobala lobi ha yo na si na laka yo deja. Donc soki kaka okondima te omona makambo na kosala yo la famille. La fille pe na côté na ye aboyaki alobi kana ozonga na nga na ndako wana te yo comme olingi déjà camarade na nga continuer kana camarade na nga. La famille la fille aye kolala lobi akoti lelo na Canada lobi alali fièvre moko ya makasi na butu azolenga mama na fièvre ndeko o babando prier na ebisika moko aye komema ye wapi na hôpital. Tango aye komema ye na hôpital lobi kuna na tongo la fille Gracia ayaki kokufa akufa tika na fièvre. Donc na hôpital ti akota ki hôpital bino moko boyebi ka ba minganga ya ba mindele bazalaka makasi bakokaki te fièvre na ye ebando kita te. Fièvre na ye ezalaki ka likolo mwana zolenga tina ndenge akufaki. La famille histoire oyo eya kote ya biso la plupart ya batu lelo oyo tokomi kosalela batu confiance koleka kutu na nzambe. Mutu atikali ka mutu atikali kaka mutu nazoyebisa bino eza na babilo mosusu babombaka eza na babilo mosusu babimisaka na se ya mokili oyo. Soki omoni oza na camarade moko aza na ye kaka yo lingi oboma libala azo encourager ke kende na place ayebisa yo ke non ma chérie tia mabolongo na se sambela te ma chérie kosala boye te. Mais ya zo encourageaka yo ba décision nyonso ezala ba décision ya bien ezala ba décision ya mabe ozozwaka ya encourageaka yo kana ba décision wana yebake aza camarade te. Camarade ya malonga aza camarade oyo azalaka ozwi problème moko boye mosusu atie lokolo na ye na se alobi te oyo kosala ngo te surtout ba camarade oyo bazalaka azotambola na liloba nzambe na munoko oza na likambo oza na situation moko eza difficile mpona yo camarade aye koyebisa yo keno tia mabolongo na se tosambela mosusu asoutenir yo na bagene prière. Bacamarade wana baza bacamarade ya malonga batambolaka na camarade n'importe quel camarade te. Tala lelo oyo Grace ya kufi la famille liwa ya Grace lelo ekomi ko faire raisonner batu eza camarade mutu abomi ye po mwana mwasi ndenge azalaka soki alie ya yo akozonga lisusu sima te keno ayokela yo mawa. Mwana mwasi soki deja akomi kobima na mobali na yo cela veut dire que aza prête ya koya koboma aza prête ya kosilisa yo. Eza kaka camarade wana kotaki na ndako nganga nde akende koboma ye na se ya ndako nganga to ezalaki nini
partager vidéo oyo, s'abonner na chaîne na biso na ndenge moko ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka nde batekaka kalite. Chez Gershom biashara c'est la qualité, hein? Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko kitoko, kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos. Gersh biashara c'est la qualité. Gersh biashara bisika masolo ya kitoko.